balandi ya Mayo Gino de Bundes TV toye lisusu pona kopasola poke na biso. Poke na biso eza ba réalité ya poto ndenge batu bazo potana bango na bango et puis ba situation ndenge nini ezoleka na mboka na biso. Alors situation ezali que oyebi ke bato belé vraiment bazali na confiance mingi na ba camarades puisque relation na bango. Dans leur fiançailles, dans leur relation, de le jour qu'elles se sont décidées de se confier à une meilleure amie. Je ne dis pas que toutes les amies sont mauvaises, mais la plupart restent des éternelles concurrentes. Elle ne le montrera pas, mais il y aura toujours une partie de ta vie qui le poussera à vouloir avoir mieux que toi, et dès lors qu'elle n'arrivera pas, elle te donnera de mauvais conseils, elle te poussera à t'auto-détruire. Si tu penses vraiment que tu es dans l'obligation d'avoir des amis, fais en sorte que certaines choses de ta vie restent secrètes. Confie-toi à Dieu, partage avec ta mère, partage avec tes sœurs. Et même quand il s'agit de sœurs, n'entre pas dans le vantardisme, de peur de susciter de la jalousie, mais reste dans le partage et dans l'amour qui doit régner entre sœurs. Je vous aime comme vous n'avez pas idée, mes sœurs. Mais... Oui, batu baza suna confiance na ba mibali na bango te, batu baza na confiance ya ba camarades te. Alors pour na nini ba situation ezokoma na ndenge wana. Tozomona ke mibali ebele babala basi na bango tango babandaki na bamboka, babandaki na bamboko balinganelaki ba place par-ci par-là o bakutanaki ezalaki ke bazalaki kaka batu mibale balingani. Alors basepeli babi non tosala ya biso famille. Alors muta okende na Afrika zipe mwasi na ye aye na ye na poto azovanda na mwasi na ye. Tango siko mwasi akomi eloko liboso akoyebisa mwasi na ye eza pe ndenge moko na mibali tozozala toza tous les deux côtés. Ndenge moko na mibali mobali pe mwasi pe akosala sacrifice na ye alobi na lingi jo oyo oyo akokani na ngai o penza toza ne ba idée moko tout ça tokosala makambo ebele na vie moninga asali ba projet na ye ke oyo so naza na ye dans 5 ans tokotonga ndako oyo so naza na ye dans 10 ans tokotonga villa oyo tozoza na ye dans 20 ans tozala na bana na biso tokokende ba voyage na biso tokosala seke vie na biso na ndenge ya bonzambe. Alors eza que tant muta sali ba projet ne wana oyebi ke so sali ba projet vraiment otie nzambe liboso eko marché ndenge yo lingaki oyo ezala oko réussir okomisa oyo nyonso lingaki ndenge oplanifiaki que ezala ekosalema kaka bongo. Alors qu'est-ce qui arrive? Le diable, comme il est trop malin, akolinga te ke yo réaliser ba rêve na yo. Akoyelo neti nyoka ayelaki Adam et Eva na kati ya jardin d'Eden. Non, omoni mbuma oyo soko le yango okokoma neti nzambe. Ah, mais dis donc. Yo nzambe asali yo alobi ke vanda na jardin d'Eden apesi yo nyonso me mbuma oyo moko kolia yango te. Yo kaka préféré oyo nzambe alingaki ke no kolia yango te yo ke kolia yango. Serpent comme azalaka maele ayeka na ndenge na ye ya malembe ayeko influencer mwasi comme mwasi azalaka ne faible ake kolia mbuma wana sikoyo kanda wana oyo mwasi akendaki kolia mbuma mobali pe oyebi ke mobali alingaka kozonga nsima te arépondre nzambe impoliment. Nzambe abi ah bon ngai barépondaka ngai impoli te ngai naza saint. Alors ndenge yo osali bongo yo mobali seke yango yo mobali okozala vraiment kolia na yo ekoma na pasi okosouffrir makasi mpona kolesa libota na yo siko yo mwasi okozala mosungi ya mobali mais kobota na yo ekozala pe pasi. Alors c'est ça le problème omoni ke yango yo ekoma génération na génération lisumu wana koma aza nzambe ye mutu asali yo akolinga te ke akata mibeko na ye il faut mibeko na ye kokisama mpona koyeba ke azali nzambe akosaka te. Alors tozongisi siko tango siko moto ayokani na mwasi na ye bakote na bango bazalaki tout ça baye baza na baprojet na bango batie nzambe liboso omoni ke okokisama très bien. Mais maintenant le diable arrive okomona badiable wana bazala bacamarade ya mabe. Bacamarade nyonso baa mabe te bacamarade ya mabe oyo balingi na bakosala eloko te na vie
ata basala ke loko mais balingi ba mususu bazala bien te bango bazala kaka liboso ba commander ba mususu c'est que commandar hein n'importe qui ba commandar ba mbadinga mususu ezala kitoko te. Alors yo siko maman babalaki yo papa babalaki yo soki pa mwasi na yo oye siko boyokanaki na ndenge na bino bosala ba projet na bino tango yo komi nyoka ye tango mwasi moko ayaki pa na yo ayi ko rendre visite amoni ndako kitoko boy so libre kitoko boy ba bizu wana ozopesa na wana ye na motema se akufi na ye ote deni ya kozala na mobali ya boyo deni ya kozala na jomo ya boya jomo canon ba no jack neti ba mayo Gino de Bundes TV ba vrai Joe. Alors tenga na botika te baboya na mwasi na ye baboya na mobali na ye ou bien mwasi na ye wana ezalaki kaka exemple topesi ezali exemple siko ntango yokoma ke non bon makambo ebebi kuna alors bokabwana ekoti nini ezali bakamarade ya mabe bambuma ya mabe. Alors vraiment eza kitoko te yo oyokanaki na mobali na yo ndenge boyokanaki oza na relation oza na ba relation na yo ya bien osali libota na bino ezo persévérer ezo kende na ndenge ya longobani après biskema bokati na nzela ekomi ke non foyer panzani bana epai mwasi epai papa epai. Alors qui bénéficie à ça? Bino nde bofongoli ba porte ezali yo mama ezali yo papa oyo ya mitema mabe ba camarade ya mitema mabe oyebi ke nzambe asa beta bino fimbo soki boluki repentance te okende na lifelo okobanda kolela kuna papa kozala te mama kozala te kozala yo moko na banyoka oyo ekotelaki yo mpono ke détruire foyer ya bato ozomona yango wana bamayo Gino de Bundes TV bazongi nsima te tokoki kobeta sete mpona concernant basituation oyo ezoleka na ba foyer na biso na ba relation na biso vraiment eza pasi pe mawa parce que yo mutu ovandi na mobali na yo un individu akoya ko influencer yo tandis que tango ye kuta na ko préparer ke yo ozala malamu bango wana nyonso bazalaki te tango bamoni yo komi ko ngala oza na jeep na yo hein oza na BMW na yo ou bien oza na dogi na yo. Alors bango nyonso bakomi aza bien mais oyebi te ndenge ni babandaki na mobali na ye oyebi te ndenge ni babandaki na relation na ye. Alors bino boyaka okota kaka bopanza ba famille ya bato boyeba ke nzambe asa beti bino fimbu oyo bosalaki ekozongela bino. Alors yango bozomona ba réalité na biso ya poto eza nde bongo. Alors tolanda nano mwa extrait ya ndeko na biso oyo asalaki ndenge relation na ye ezalaki na mwasi na ye ezalaki kitoko. Après ba camarade bakoti na kati ekomi kokoma ke non ba inviter mwasi na ye tina ba restaurant eza kaka na ndenge ya tentation boyebi ke eza non tokendaki kolia tango liaki wana obosanaki otiaki kopo na yo na pembeni bazwi kaka mwa ndikila batieli yo na kati ya verre tango yo ya na loyenge na yo ya kolia comme bomesana bilialia bomesana kobina oke kobina na yo oyebo batielaki yo deja ndikila tango bakoya siko bakomo mema yo neti mutu alangwe olangwe kuna basali yo baopération ndenge omesana kosala. Alors yango wana vraiment bamayo Gino de Bundes TV baye kobeta c'était que bamama bo changer soki bo changer te etali bino tango yo déjà okomi déjà ozalaki na relation ovandi na mobali pendant soki 10 ans soki 15 ans amonaka yo à tout le moment olamukaka aidaka yo na ba besoin na yo ke non mama za maladi nga pe na sala boye papa za maladi nazwela ye ke sueme. Alors yo kozwa ta wana nyonso bebisi yango na bozoba na yo parce que olingi kopesa confiance na ba camarade plus que na mobali na yo bien confiance na ba camarade plus que mwasi na yo. Alors yango wana ezana basi baza vraiment bien très bien vraiment soka pesi mobile ne conseil moni mwasi mobile penda akiti ayoki penda mwasi oyo vraiment azali ya ko bebisa te. Alors so oyoki mobile mususu pe akopesa mwasi ne conseil alors mobile mwasi pe alobi papa oyo linginga mingi vraiment eza ya kobwaka te il faut nazwa makambo au sérieux.
yango tozomona mata kita ekoma lelo problème lobi problème lobi wana sous problème bato bazo c'est que bazo yungana ko yungana tolobaka yungana bango na bango parce que babebisi oyo nzambe likabo nzambe apesaki bango oyebi ke mobali azalaka te ke lelo problème lobi problème ou bien mwasi alingaka te ke lelo problème lobi problème soki ezo continue bongo bino moko bopesa réponse ndenge nini ekomaka alors soki basali na nzambe bakoti makambo yango baede bino mais orgueil eza nango na kati kufa nsoni kuyoka yenwa alors suivez on va revenir. Você é uma mulher casada, que merda de amigo é esse? Amor. Não é amor, amor é merda, viu? Olha, não estou a falar contigo, já? Não estou a falar contigo, mano. Levanta dessa merda. Você até me conhece, não é a primeira. Levanta dessa merda. Eu não quero sentar, levanta dessa merda, porra. Olha, não falei contigo. Vou te matar, ouviu? Desculpa, senhora, eu não vou permitir que aconteça isso aqui. Desculpa, não permito. Tu tá gozado ou quê? Estou a falar contigo. Estou a falar contigo. Vou aconselhar o senhor a se retirar, só favor. O senhor tá... Tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão. Esse é o comportamento até quando? Vamos. Vamos, tá bom, vamos. Vamos, porque tem pela merda da pasta, vamos, porra. Arthur, fica bem, hein? João, mas depois falar, vamos, isso. O comportamento nunca pode ser, Eu nunca resolvo nada. Desculpa, o senhor está ferido. Não. Está tudo bem, senhor. Vamos. Eu preciso te empurrar. Você acha que se comportaste bem? estamos na rua. Achas que está a se comportar bem? Onde é que já se viu uma mulher casada almoçando na pensão com os amigos? Amor, aquilo não é pensão, aquilo é restaurante. Além de pensão, também é restaurante. Mas é pensão, não é pensão. Mas eu estava embaixo do restaurante. Eu já descobri. Você é uma bandida. Você é uma bandida. Vamos em casa. Eu vou te espetar, vou te cheirar. Vamos. Não, vai me cheirar. Vou te cheirar, minha mãe vamos. vai ficar sentada, vai cheirar e me cheirar. Eu já não quero mais ficar contigo, já? Cunhado, então você discutem em casa, aqui na rua não fazem isso. Este mais. Nunca te gostei. E você tem uma cara de uma bandida. Boa bandida. Você é bandida. Você acaba de dizer a minha mulher. Sua bandida de merda. Amor, vambora. Você é uma bandida. Bandida o quê? Amor, vambora, amor. Vou te matar, caralho! Vou te matar, caralho! Não vai mais com ele, pô! Vou te matar! Não vai mais com ele! Vou te matar! Quem disse que você é maridão? Caralho! Não vai mais com ele! Tá se metendo por quê? Cala a boca! É tua mulher? É tua mulher? Porra, deixa! Não vai mais com ele, É tua mulher? toyebi susu bouti kolanda extrait ya ndeko na biso oyo azalaki na mwasi na ye epuis akendaki na abimi mosala ake na bar na camarade ya mosala epuis na master na ye alors bomoni ndenge mobali na ye ntango babengi ye kaka bayebisi eke non mwasi no aza quelque part tomoni ye boye bomoni réaction ndenge mobali ndenge aréagir alors mpona koyebisa bino ke vraiment kosala attention alors bozala na biloko wana te soki bozo continuer na biloko wana nzambe akobeta bino fimbo asi abeta bino déjà fimbo alors botika babuzoba botika lokuta surtout lokuta mwasi oyo akosaka azali vraiment dine te aza mwasi moko ke akoki kokota na bokonzi ya nzambe te parce que soki okosi okomi neti oza nyoka alors nyoka akoki kokota na bokonzi ya nzambe te parce que asi apesha asala buzoba oyo moto akoki kosala te yango wana bozomona ke non nyoka akokende kaka lifelo parce que nyoka ezali teke nyoka oyo azotambola oyo ya nyama mais nyoka ezali ezotransforme tozotyango neti mutu saki nyoka koti na kati ya motu banyoka spirituel oyo pasteur Pameko alobi ezali banyoka spirituel eza biloko moko spirituel yo komona yango te okomona kaka otelemi na tongo bandi okomi kofinga baninga okomi kofinga mobali na yo mwasi na yo okomi koloba n'importe quoi koswana makelele bamakambo ebelebele tandis que eza yo te me nyoka kotelaki yo mais
nyoka yondo opesaki nyoka wana priorité ki à côté là parce que tant au fongoli ba porte vous allez qui na yo bien batu nyonso bazwa apprécier yo yo moni penza que non kaya wa mboke komi vraiment mboke komi yangai voyez que mboka bamboka oyo tovandi ezali na ba problème ebele batu na batu ba leki na betape na bango mutu soka moni oye alors obandi déjà kosala makambo ebele ya kitoko akosepela na yo te parce que eza déjà nyoka kote lié akomi kaka koluka amela oya yo bebi sa réputation na yo akoya kote na yo alobi makambo mosusu akoke kote moninga mosusu alobi makambo mosusu alors vraiment nani azo bénéficier wana ezali nyoka nde moto azo bénéficier alors bosala attention ba maman ba papa bosala attention na ba batu ya bongo alors comme conseil gratuit otika bina basi ba déclarer que bosala tout penza boluka misala ya bosala soki ezala raté boluka bozwa soko moni kolingo investir na yo alors koki pe ko investir Afrique eza vaste amboka ko investir pesa nango ebele soko lingi pe ba awa koki ko investir ça dépend ndenge ba moyen na yo na ba relation na yo na ba force na yo ozomona yango wana to yaki poto beta sete alors boyoka conseil ya maman na biso oyo après totika bino bon merci ezalaki ya bino Mayo Gino de Bundes TV on est toujours là vous ne serez pas déçus alors via si ya l'air bye ni belle ba sipota na bango ngo pa biso basi muso koza na lo mabe ba sipoto kana lo mabe no wana we bino ko lamba ta sipote yo we bino ko repasser ta sipote yo o boka makana yo te o sipote donc on a ba défaut belé o sipote non ko que non lobby a ko changer malé mais donc on de ba ninga la taka o ba peka ndeba classe ila ba blo mi kim donc mo ba sipote nango amos tanga ba ne ko lamba ta ko sipote malé mboye bo lamba ya mais ça blom tout penza ye mbala sipota ti ato zaki to ato tanga mafuta ya zaka impoli zaka na komikita te ayo ko tula mbala zana en comme dana sang ko finga mbale pemba mama na yo nzoto mama na yo yaya o ko tula ato zaki to ko ndenge ni yaya so koma dana ba divo wana ya ko finga ka mobali ya ko zanga komikita ya be tula na kitoko no wana o tula. Mayo Gino de Bundes TV. Bonsoir.